ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bandeko balanzi ya émission tolobela mboka Congo na pesi bilo mbote esika le saison bino. Betika ete kimia nzambe tata eyingela o mabota babino. Lelo tozali précisément na foire. Oyo bozali komona biso na pavillon 12 wape pai toyena ebembe ya moto moko oyo ebele ya bato bokomi kama mpe komituna toyena ebembe oyo kosala nini. Papa oyo tozali kolela kombola ye papa Boula Vital azali moko ya patriarche ya République démocratique du Congo asalaki na politique ya mboka wa biso ye atravaillaki na parti politique ya PSA ye na kamitatu mpe na Gizenga bazalaki bango basato mpe ye azalaki parmi bafondateur ya parti wana na botambusi parti politique wa bango mpona kobunda kaka mpona lipanda akendaki lisusu kosala parti moko ye na mwana mboka Tshombe parti yango kombo nango Konako na Congo à l'époque ya babelge papa Vital Boula oyo bomoni tozali kolela lelo abotami na 1923 papa oyo abundi etumba ya Congo kasi ya kamwa tozali komona ete bapolitisien minene baoyo bayebi lisitoli ya mboka na biso bazali koleka inaperci tala esika baye kotya ye oke papa oyo azalaki moto tolela ye na palais du peuple bisika ya kotombola po ete bango bazali bato oyo babundi mpola lipanda ya ekolo ya biso mpe nazali koyebisa bino ete na 1960 papa Vital Boula azali président ya cour des comptes ya République démocratique du Zaïre po ete ye nde azalaki moto ya yambo président ya yambo na cour des comptes oyo etali misolo ya République démocratique du Zaïre moto oyo asimbaki mbongo na 1960 kasi bomoni ye lelo boye abandonné bomoni ye lelo boye inaperci pourquoi bandeko bangai pamba te mwana mboka alingaki te kokotisa maboko wa ye na corruption alingaki te kokotisa maboko wa ye na kodétruire ekolo banzi bozali kolanda loyemba moko ezali koyemba wana bazali kotanga bakombo babango lolenge nini basalaki la politique ya démocratique du Congo ezalaki bitumba oyo ya Congo babundi yango wuta kalakala ezali bitumba ya lelo te yango nasengaka na bakongolais esengeli tu congolais ayeba lisitwale ya mboka na biso Congo esengeli tu congolais ayeba lisitwale ya mboka na biso tozali kokende na maponami tozali kokende lobi tozalaki na mouvement ya baopposant baboyi machine à voter bien sûr bazali kotombola mwana mboka kone nganga koloba na ye ete atika machine wana bomonaki baopposant ya biso kasi eske mwana Congo ayebi lisitwale ya mboka na ye ayebi banani bapesa lipanda na mboka oyo tala lelo papa Boula azali moko oyo mpe batombolaki babundaki me lelo boyebi kaka balumumba boyebi Tshombe boyebi Gizenga kasi mwana mboka Boula Vital boyebi ete mpona nini boyebi ete pamba te ye amibendaki asali na Mobutu na 1960 ye butu atalaki makambo atali misolo azalaki premier président ya cour de compte ye asimbaki yango na maboko baye kasi lokola ye amokimaki lokola ye amoboyaki lokola ye azalaki te yango bomoni ete kombo mayeme etangami te me bato bakalakala oyo bayebaki lisitwale bayebi ye yango nazali koyebisa bino ete bato ya boye esengeli bateyaka bango leteolo mpo bazali bamonima baoyo batei toyebi bitumba oyo tozali kobunda te banani babundaki yango ntango tozali kosepelaka lipanda oyo bapesi biso na politiki Dr Jules Chibwabwa bato oyo babundaki ezali bapapa Boula Vital oyo bomoni lelo tozolela ye na foire botala ebembela ye lolenge ezali nayebi te soki bamuziki bakoya nayebi te soki Gizenga bakotinda bato babango nayebi te soki mokonzi wa biso atali ville province na biso Kimbuta bakoya kosincline nayebi te kasi tozali kaka kotala yango nazali koyebisa bino ete bandeko balandi partout où vous êtes esengeli boyeba lisitwale ekolo Congo nde tala ntina émission tolobela mboka Congo ezali na ngai molobelo yango océan de la presse Arthur Ndombasi edombi na mobali ya mbinga
mobali kitoko mobali oyo soki otali okumisi nzambe na Londres. Eske boyebi l'histoire ya papa Bula? Eske boyebi ye Sao Steve Sao yola molonga ino Sophie Makoma? Eske boyebi papa oyo Diwa Nzambi yola molonga ino Sylvie Mwamba la Pays-Bas? Eske boyebi papa Bula? Boyebi ete pona nini? Poya yibi misolo ya leta te. Boyebi ete pona nini? Poya aboyaki kosambwisa mayele mwaye, aboyaki koteka ekolo waye. Yango bomoni ata kotango baliberateur bayaki balukaki papa oyo ye alobaki na kosala te mpo na koteka te. Kasi bato bozomona lelo bazali kotombola bango bapatriage mosusu mpe bamiteki ekolo babango. Yango omoni bazwi sukse ya lolenge oyo. Kasi tolandela ndenge makambo ezali koleka mama Chantal Ayaw, tolandela ndenge matanga ekoleka papa Ozelo Msage, tolanda Biankala Rebeka, tolanda Arthur Ngombasi, tolanda Gilo Mpinga na Cape Town na molonga na ye Nana na Merveille, tolanda baprogramme congolano ba femme capable, la reine Queen Olga Lompinga na bokitani yo princesse Florence Makonde Mido na mama Soleil Makasi na ba mama Pololo, tolanda Kelisa Fila, tolanda Jean-Jacques Soki mobali ya Mbinga, mobali oyo na ndako na bapiese oyo sotonda amour, tolanda lisitwale ya mboka na biso lelo nde bokoyeba yango mpo tokotuna mituna bana kelasi bisika nyonso bozali esengeli boyebaka lisitwale ya Congo. Yo ozobunda etumba mpo na demokrasi, oyebi superficie ya mboka na yo te, oyebi mboka na yo te ezali na motango ya bato boni, oyebi te na baprovince eloko nini ezali kosalama, oyebi te na Congo ya kalakala bandaki babundaki parmi bamonima ya République démocratique du Congo, parmi bapatriage mwana mboka Bula Vitali yo akufi. Tikala pesa mpe bakondoléance na baoyo bazali kolekela ye na mikili ya bapaya. Mwana na ye Kuba Stone nazali kopesa Gima Mbambi bakondoléance, aleki tete bakondoléance, emetwala bakondoléance, libota mobimba ya papa Bula Vitali bakondoléance. Na nzela kaka ya kopesaka bakondoléance napesi lisusu bakondoléance na motango ya bakongole bahike bakufi na Beni bazali kokufa na este, napesi bango mpenza bakondoléance. Mama Chantal Ayaw, merci na yo pamba te, grâce na yo nde ozali kotindanga na kati ya mosala nde nazali kosala badécouverte oyo. Kasi ezali pasi pamba te tosololi na papa Bula te toye kokutana na ye na liwa yango lokola azalaki monima ya République démocratique du Congo, alitaki mpo la liberté, alitaki mpo la liberté d'expression, alitaki mpo la démocratie, alitaki mpo ete tozwa ata indépendance politique oyo azali parmi bapionnier. Yango bomoni ABC tokiti awa po tozwa image. Pape Jai, directeur ya recherche stratégique, merci na yo mpona badécouverte oyo. Mama na nga Zozo Bula, merci na bino, tolandela lolongo bongo tokokobala bino po tokokobala cimetière, tokotalisa bino soki bato ya majorité to ya opposition bayaki mpe kosacline epai ya monima bokoyeba yango awa tolandela mikabo. Matoi bozali na yango boyokaka malamu te, Kongo na biso tositokamati lipanda, mabeleki mvama ya biso bana Kongo yo. Tema liboso tokobenga belie ayebi likambo ya Kongo yo. Tema ya mibale tokobenga oni ayebi likambo ya Kongo yo. Tema ya misato tokobenga Mandela ayebi likambo ya Kongo yo. Kizenga ayebi likambo ya Kongo yo. Sulama Yalelo bona peuple, yalelo bona peuple, Kongo na biso bango na bazali, Kongo na biso bango na bazali, okoma mikanda otinda Joseph, okoma
mikanda ochinda Joseph. Joseph akoma mikanda achinda Belge. Akoma mikanda achinda Belge. Belge akoma mikanda achinda Oni. Akoma mikanda achinda Oni. Mbote papa. Vous dites? Mbote. Mbote maman. Papa tomoni yo awa na matanga ya papa Vital Bula. Azali moko ya grand politicien oyo toyebi ye na tango ya kala biso na tobota mité. Relation na yo na ye ezalaki lolenge. Il est le père de mon beau-fils. Parlez un peu fort s'il vous plaît. Je dis bien que c'est le papa de mon beau-fils. Ok, c'est papa de ton beau-fils. Comment tu la connais? Tu l'as trouvé comment? Parce qu'il était un ancien politicien. Il a travaillé à la Deuxième République, la République démocratique du Congo. Il était avec des Gizenga, il était avec des Kamitatou, il était avec des Tchombe. Il a travaillé dans son parti politique, il était parmi les présidents fondateurs et il était premier président des cours comptes de la République démocratique du Zaïre. Alors dis-le-nous comment tu la connais et tu l'as trouvé comment en tant que ton beau-père? Donc c'est comme ça que moi je l'ai connu. J'ai appris qu'il était un homme de bien. C'est tout ce que je sais. C'est tout ce que je sais sur lui. Il était un homme de bien. Ok, merci. Ok, il n'y a pas de quoi. Mbote. Mbote maman. Tokuti yo awa na matanga ya papa Vital Bula. Oyebaki ye lolenge ni. Papa Vital Bula azali noko na ngai. Noko na ngai. Azali politicien ya kala. Bon, tango yo gouvernement liboso ebimaki azalaki président ya Cour des comptes. Yende moto azalaki président ya Cour des comptes. Mais si tango deso de yo bima ne alungwaki azali bambula ebele azala ressources na gouvernement te. Mais azalaki politicien ya makasi. Ndenge na yebeli ti tango mobutu azui pouvoir atira osala esu te. Bango basalaki na bagizenga, bakamitatu, bachombe, bakasavubu, tout ça, na tango wana. Merci. Okay. Papa Mbote. Mbote maman. Tokuti yo awa na matanga ya papa Vital Bula. Ozali nanu nani ose représenter la bato nyonso baza kotala biso na mikili nyonso ya bapaya pe na fin fond ya République démocratique du Congo. Ngai nazali Léonard Bula. Nazali fils aîné, il y a papa Vital Bula. C'est ça. Pas condoléances. Merci beaucoup. Bon, tolingi pela toyeba. Papa Bula azalaki nani pe asali nini na école wa biso. Bon. Soki na bandela bien. Bon, abotami dans le 2 août 1923. Asali ba école primaire na ye. Tango ba remarquer que azaki ba yele mingi na école primaire bazué ba un petit séminaire de Kinzambi. L'union sabi séminaire de Kinzambi c'est une école moko réputée. Oui, et c'est école moko réputée oyo et forma ba cadre mingi ya mboko boyo. Ça dit moi bon ba belge ba route la étude musicale juste ce qu'il fallait pour le ressortir savoir la mission là bas. Alors bazué direct comme ça bien ba ça bazué ba un petit séminaire. Quoi comme sango. Alors tu peux soutenir. Mais à mon acquis, mon c'est pas la guitare. C'est défroqué. Alors à moi qui soutient, à continuer la vie civile, la vie civile. Bon, à quoi vie civile, à Bani ça, à quoi ça, l'administration coloniale, comme commis de l'État. Alors tu as l'administrateur partout, bon, content pour la tabla partout. Voilà ma cambo, il y a des colonies belges, les colonies belges pour moi la Rwanda. Ça a été à un certain moment, non. À ce moment-là, on a trop confiné, à sentir liberté, pas une liberté mingi. À le moins, à quel côté, on a un drapeau. Oui, comment on a un SCTP, mon comment les lots. À côté, on a, tant qu'on a un drapeau, à Bani, conjointement, ça va fournir la comptabilité. Ça va fournir la comptabilité. Alors, tant qu'on a vu qu'on diplôme de la comptabilité, à boire sur le drapeau, à quel côté, on n'a pas. Na Cadeco, quel dépense parce que c'était mieux payé, c'est tout à fait normal. À quoi il comptable, à côté na Cadeco. Quand à côté na Cadeco, bah soit il n'a pas les chefs naïe. Pourquoi à l'ingénieur que papa a la cravate, c'est un Belge. Papa a la cravate, alors c'est pour la hauteur. Bah soit papa pourtant papa a claqué pour ta bien naïe. À quel point il faut dire, ailleurs comme sous-directeur commercial na SEDEC. Na SEDEC. Vers l'année 56, SEDEC. Quand on a la SEDEC, mi PPN indépendant soigné.
bango ye papa Vital Boula na papa Antoine Gizenga papa Cléophas Kamitato Masamba papa Kinke Raphaël papa Ngalasi Sylvain papa Kimpio Bivom basangani babizwa biso bana kulu to ça parti na biso basali parti PESA parti solidaire africain oyo président national papa Antoine Gizenga président provincial Cléophas Kamitato ye papa Vital Boula zalaki directeur du bureau politique ya PESA tango siko ale wa bandi table ronde de bibi faut que na poto pona kosala makambo ya conservation ya indépendance papa Cléophas Kamitato na pas Antoine Gizenga kende kwa papa Gizenga peut-être il fallait comment il connaît mais avec des caméras longues papa Vital Boula azwaki intérim ya président national ya PESA indépendance des amis avant de prendre une élection d'abord l'élection salami papa azaki élu député national le premier député national du secteur Kitoi na Masimanimba c'est lui Vital Boula conscription ya Masimanimba tango baponi député ya circonscription électorale ya Masimanimba sikoyo tango abi député abinwana tango abinwana député national bakeda comment travailler il fallait maintenant créer cour des comptes en 1963 basali élection à l'Assemblée nationale il y avait notre candidat il a gagné l'élection il a comme premier président à la cour des comptes et à ce titre à Kumbaka ba magistrat et la cour des comptes la poto pour cette formation beaucoup boye dans le cadre de la cour des comptes à ba mutire ne ba yako zonga ba ça musa mudene ya reconduire après l'état incorruptible moyen terme tu ba ma bo bilai ba zo linga yete avec des miens belé sur ce point là mais souga président Kazaoubou a eu cassé parlement a gagné parlement a gagné la cour des comptes président Kazaoubou en 64 a gagné parlement a gagné la cour des comptes donc ils se sont retrouvés comme ça mais juste là Moïse Tchombe le premier c'est Moïse Tchombe à ça il parti na Konako après la première papa la biso comme deuxième vice-président à Konako bon malheureusement Konako a gagné l'élection mais malheureusement coup d'état il y a général Mobutu Osala Makbou et Tinso Pembeni papa na caractère naie il y a parti unique là il y a quoi aboki na ba vinci naie dit le lo que ti nenga kufia boya vinci alors ça politique té avec naie alors ça makamune ba ferme naie alors ça alors vivre mais ça dans la ferme rentre dans le parlement na biso bana peto tama boko ti ndeko fani boye yepe suka ni ayo kuma témoin de Jéhovah donc c'était fini ba témoin de Jéhovah ba ça politique était ba ça armée te ko ta ba vani na ye ayo témoin de Jéhovah ti mo comment le ndenga kufi na âge de 95 ans le jour du cinquantenaire l'anniversaire c'est il y a 50 ans le ministre Mouyej le là gouverneur de la Katanga Mouyej atina ba na ndako pa na biso ya ba papa na ba c'est pour à ça témoignage ya l'indépendance, il y a des RTNC, voilà, en bref, vie de papa Vital Boula. C'est que papa Vital Boula, tu as été à Zalaki Moto, à l'ingénieur corruption. Au fond de l'air, à moi, il y a beaucoup de femmes. Ah, comme mégaté, j'ai assisté à la retard, j'ai assisté à non président, la profession Bonassa. Moi, j'ai assisté à ça, mais je ne cite pas de nom. C'est ça. Et c'était comme ça, il est incorruptible. Même le président de la République, Joseph Kasavubu, tout le monde sait que Zalaki sont fait mort à Michel Akema. D'ailleurs, bon moteur qui a eu à la caisse. Mais les gens ont ça sous les moines. C'est comme ça, maman. Les gens de Bongo. C'est quand on a moto à Salaki Moussala Makas Bongo, la ville famille. Comment on a que les laïcs en a foire. Éviter ça, il a besoin de rendre parce que dans le niveau, il fallait peut-être à la paix du peuple. Maman, c'est ça, papa n'a plus à Zagine. Bah, tu payes sous malgré ça, ça qui. Bah, l'État va occuper été, va occuper été. Vous voyez pas le bagage. D'ailleurs, je me rappelle, dans la star, comme on a raté, je m'en fous. Je m'accroche à mon Jéhovah et c'était fini. Avant, il y a un moment qui est là, il y a un petit roi, alors quand le roi Bania, bon, c'est comme ça. Vraiment, encore une fois, condoléances. Merci beaucoup, vraiment. Je suis très touché par votre émotion. Merci beaucoup. Bandeko Balanzi, bozali koyo kezali pasi pe mawa. Ndeka la yebisa kabila na lobi na Congo, tozo bunde tumba kasi toyebi ni siko le malamu te.
s'abonner massivement à ABC pour être bokolandanga vraiment c'est de la presse na kotangi sabino il citoyen tango bazali kotangi sabiso il citoyen zali ete toyeba mayema kala toyeba kaka mayema mindele te bazopesa biso lelo toyeba banani nde babandaki ekolo Congo banani nde basala lite na makambo biso lelo tozali koya kasi botala papa Bula Vital oyo andimaki te maboko na ye esambwa ekolo ye ebwaki ye tokokontinue la corruption boyokaki baopposant batelemaki lobby balobi ete toboyi makambo oyo tolingi su tokende na corruption te tolingi bayi mboka balia malamu balata malamu mpe bazala libre kasi bino mindele bomoni papa Vital Bula oyo asalaki na bino bandeko ezali pasi mpe mawa soki bokolingaka mindele ngai na koregrete mpo tala mindele azoboya kaka mwana mboka alata cravate alobi bakokale bango mibale kasi bapapa Vital Bula babundi bitumba babango mpe lelo oyo maboko mayema azali pembe lokola mwana mboka Diomi Ndongala oyo azali kokufa na prison lokola mwana mboka Frank Diongo aza kokufa po ete baboyi corruption lokola mwana mboka Tshisekedi wa Mulumba oyo tozali koloba kaka molimo moyebo pepa na kimia po ete soki bato bakutanaka bakopesa na mbote na ndeko na ye Vital Bula oyo azalaki mokonzi munene asimbaki mayema tali misolo kasi alobi na koteka conscience na ngai te bitumba na ngai azali po ete bana mboka balongola boumbu yango tozali kolela ete bisika nyonso bozali tolela po ete monument akufi mpe pasi ya bakongolais bazali kotikela biso babrochure te soki bazalaki epa mindele bato ya boye me bavandisi bango nde la musée bapesaka mwa cour na bakelasi batangisa bato ekolo ya bango po ete bato bazali barévolutionnaire ya lelo bayeba pourquoi bazali barévolutionnaire ndenge bino bato mayele bolobaka kasi bango basili kokufa tozali na mwana mboka Gizenga omoni eta na ye motindiki ye na makasi lelo nini bakoyebisa biso nini bakoyebisa biso mpo bazalaki kaka babale oyo batikalaki nyonso basili kokufa yo akei papa Gizenga atikali ye moko tokotala mpo tozali awa moi j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas tokotala soki bato babango bakimbuta bakoya tokotala soki bamuzitu bakoya mpo lobi bazalaki na parti ya bango na meeting tokotala soki mpe bamajorité to baopposant bakoya kosincline bokoyeba bino moko na ntango oyo tozali kaka mpo tokokende kotika ye ntina malita po ete asalaki mingi esengeli totombola bato baboye bato balitaki pour le changement parce que Congo appartient aux Congolais à suivre Kabouya l'homme puissant. Merci. Bandeko Balanzi wala penza bozali komona ete tozali awa wapi na matanga ya papa Bula Vital ndenge na nosaki na bino kasi ezali pasi pe mawapamba te bino bato bozali na lite ba politicien République démocratique du Congo bozwa mayele pamba te boleka inaperci te bozali kobunda bobunda la cause moko ezali juste ba femme puissante mama mboyo bokile lokomi femme pekato bozali komona ete ezali pasi ba politicien mboka na biso bazali koleka penza inaperci papa oyo azali monument ya République démocratique du Congo pamba te botali malamu ete azali moko oyo bafondaki parti oyo ya pesa bangola ba kamitatu bangola ba Gizenga aye na konako bango na bachombe kasi lelo oyo toza kolela ye ndenge nalobaki na foire Dadi Boyembe ezali pasi yango tozali koloba ete na bapoliticien ekolo Congo bobunda bitumba malamu po ete bato nyonso bazwa ba juste valeur na bango bobunda mpo bozala batribal te papa oyo bakokai kolela ye boye te tomoni ata politicien moko te aye ata koincline ezali kosala mawa ezala ya majorité to mpe ya opposition. Est-ce que bandeko ye bandundu bazali te bato ya palu bozali te po ete asalaki liti na bino bamuzitu bozalaki lobby tomoni bino bato ya opposa botelemi bozali kaka koyela bakiti ya bino bokonzi kasi bozali kobosala lisi toile ya ekolo Congo yango ngai molobeli ya bino ekolo Congo c'est de la presse alobaki ete likambo nyonso ya bana mboka Congo na kotelema mpo na kolobelaka bino na kotelema mpo na kotumola yango po ete bandeko Balanzi boyebaka makambo bazali koleka na bokebi kasi bino mpe baoyo bolingi politike balike wing temoni bozali koya mpo bozala député ekolo Congo kasi botalaka ba oyo balekaki liboso boni bazali kosuka ba oyo babundaki mpo lekolo ya biso boni bazali kokende seke lekolo Congo soki ozali maboko milai te bakotanga yo te moto lokola papa oyo alobaki akoteka conscience waye te alobaki asali mosala mpo la justice kasi bomoni lelo cela veut dire mayele mapelengendu oyo biso tolobaka ebanda uta kala ata ko la président Kasavubu bolandi témoignage ya ye lolenge nini tango azali kosala musala malamu
premier président ya Cour de compte na République démocratique du Congo kasi bayaki kokanga yango na lombango po ete bamonaki ya boyi corruption pe na tango oyo ya mwana mboka Tshisekedi tango akomaki premier ministre ye bazalaki soki boto bake mobembo bazongisi misolo lolenge moko papa Boula Vital asalaki kasi na mboka Congo esengeli kaka tozala bato oyo ya mayele mabe esengeli kaka tozala bato oyo tozali kaka na corruption yango nde tokotonga ekolo tolobi cette fois-ci Congo au Congolais po ete komona bato minene bapatriage baleki inaperci ngai penza l'époque nanga na kolingala le kabongo te mosala oyo nazali kosala na kosepela te bato bolinganga mpo kaka ntango nazali kobwaka bino ntango nazali kobela bino nalingi bolinganga ya solo po ete mokolo mpe na kokufa bolelanga bisika oyo elongo bani botombola ngai po ete nazalaki bopanzi sango ya République démocratique du Congo nazalaki kopesa lisi toli ya mboka na biso kasi bandeko balandi ezali pasi Dadi Boyembe ezali pasi Angelo Sandra Nila mon cœur ezali pasi maman Boyo Bokila Lokone femme pekato mama Sylvie Mbenza ezali pasi l'enfant propre Rita Mawete pasi mingi Foska di Kiese Toto Sukami ezali pasi komona ete bato ya mayele bato babundaki poto zwa quand même bonsomi bato babundaki Anzambe Congo tokufa boyete bino bayi opposition tozali kokena maponami tolingi ete botombola bango pamba te ye pe soki mwana ye mukola koso bokonzi tokuba stone akomi lelo mo mokonzi akotombola l'histoire la papa la ye yango tolingi yango te tolingi tribalité tolingi reconnaissance ezala tolingi bato basalaki pona mboka botcha bango lokola na misé bato bayaka batanga bango bayi congolais baye balisi toile lokola papa Boula bana bayebi ete bayebi musala salaki te kasi abundi po lekolo Congo bato tozali kotombola lelo baba babundaki pona indépendance papa oyo azali parmi bango alité mais kombo ezali kotanga bate est-ce que ezali malamu bandeko bangai à suivre nazali kaka awa po ete ngana lobaka bino tout ce que les gens disent tout bas tokotala bango soki bakoya soki ba bayete na kobela bango pe na koluka bango kotuna bango pona nini bayaki ko s'incliner te na mwana mboka oyo abundaki po ete lipanda ezala mboka na biso tolanda bango. Soyez les bienvenus. Ils énorment et mais la bonne rapport pour les élections législatives, mais hélas, en 1965, si je crois que bandeko balandi ndenge la bandeko yebisa bino ete topesi longonya na mona mboka Félix Tshisekedi pamba te ata kolobi bomonaki ye bato babelaki balobi président vraiment bato ya boyende tolingi na mboka la biso pamba te bomoni aye moto ya yambo amitali grandeur na ye te atali lolenge te oyo bazali kotombola ye na mboka kasi aye ko s'incliner kolakisa ete papa Boula Vital azalaki moto moko oyo atelemaki mpona kosala mosala ya solo longonya na baopposa ya mboka ya biso pe longonya na président ya UDPS mwana mboka Félix bomoni epenza pe tozali koloba ba oyo botikali boya poto ndima ete changement kozala mboka na biso ete Congo au Congolais longonya la ba opposant pe longonya la mona mboka président Félix oyo lobi bala Congo mobimba babela ki balobi yende tata mokonzi ekolo bokolanda yango po ete tozalaki bongo la meeting ya ba opposant tika nzambe apambola mwana mboka Félix Tshisekedi na IDPS na ye cela veut dire azali na lignée ya papa na ye parce que papa Tshisekedi père de la démocratie père à son âme azalaki na papa oyo yango moni mwana pe ayei cela veut dire tomoni ekolo Congo ezali penza kokei na mbongo na yango tolobi ete iyo na ba opposant petika ete ba congolais ba dondwa pona mboka ya bango Congo au Congolais. Merci beaucoup. Mama, si vous voulez que vous
Merci beaucoup. Voilà pensa bomoni mona mboka Félix Tshisekedi accueilli ya solo pambate bato ya boyende tozala bango posa la République démocratique du Congo bomoni ete ezali la moko ya opposant aye ko représenter opposition mobimba po ete balobaki na biso bango nyonso ete bakomi moto moko ça veut dire opposant ba yei ko s'incliner na liwa ya papa Vital Bula pour la kolakisa ete azali moto oyo alitaki na papa Tshisekedi alitaki na bakonzi ebele asalaki l'époque ya Congo asali la Zaïre cela veut dire azali penza bobunye lekolo Congo tolobi penza mingi mingi ya koleka bino nyonso bozali komona ebembe yango ezali kokende bakela yango na Kinkole na nouvelle cité wape pai bakeli kotika nzoto ya papa Bula tozali kokela bango elongo pamba te bomoni ete bato ya boye na Congo basali su mingi te longonya na bino baso boyaki bomoni pe bato ba parlement bayaki batindaki délégation ya bango pola kolakisa ete papa oyo asalaki penza ya mingi na ekolo Congo bandeko na ngai bozali na mikili nyonso ya bapaya Kuba Stone bolandi bino nyonso baleki tete lolenge nini nzoto ya papa ezali kokende emetwala vraiment bozali ebele edobila mobali ya mbinga mobali kitoko la Londres Rita Mawete l'enfant propre Chantal Swami na Paris tolobi lolo Swami vraiment maman Chantal ya olongonya na yo poete musala o ezali ko sala mapola yo la papa osé l'homme sage pela lobi ba maman nyonso ya ABC la femme puissante bokile lo connaît femme pekato mbote la yo mingi dadi boyembe mbote la yo Angelo c'est mon cœur Sandra Nila mbote la yo maman Sylvie Benza mbote la bino nyonso ba oyo bolingaka émission to lobela mboka Congo papa Bula yewana akei vraiment sala ki mosala wa ye kasi tozali ko senga kaka na bino bato botika ine ekolo Congo na bitumba o tozali ko bunda ya maponami ete Congo au Congolais po ete papa sala ki mosala wa ye abundaki pour l'école au Congo bazalaki ba parti politique oboyoki ba témoignage kasi biso o totikali to bunda pe pour la cause juste to bunda pour la libumu na biso te lobi Mathieu to sala mosala po ete mboka oyo e bongwana yango to lobi lisusu encore une fois longonya na mona mboka Félix Tshisekedi na ba opposant nyonso lolenge boye pe bato oyo ya parlement oyo ba représenter ki biso to lobi penza mingi ya kolobezali te to kei na malita to lela la ba ye bazali kolela au séance de la presse lobi la bino Arthur Ndombasi papa Zafuila yola molonga ni na yo penza Sophie Makoma tolobi bana membre ya Planète Saint-Denis na président la biso papa na biso penza bisika ozali Chabani tolobi Pierrot Lulendo tolobi papa Fiki Maneno na molonga ni na yo Jeannette Nsilu tolobi bongo bato bayike papa Bokulaka tolobi mbote na yo na molonga ni na yo penza maman wa biso Hélène tolobani na Gédéon Saint na Paris bino nyonso bozali kolanda monument wa biso bozali kolanda papa Vital Bula oyo asalaki na ba Antoine Gizenga bozali kolanda premier balobi bongo moto ya Yambo oyo asalaki la cour de compte na République démocratique du Congo vraiment bandeko balandi bozali komona ni toloba Congo au Congolais tolingi lisusu makamba boyete ba monument ya boye bakufaka baleka ina persi place na bango ezali na palais du peuple kasolelia na foire est-ce que ezali malamu mitune pa ina bilo ba politicien tozali kozela biyano babino kasi bilo bozali na bikile bapaya bilo pe bozali kolanda biso na fin fond tolobi lisusu ba condoléances ya koleka makasa bandeko la biso bakufi na Beni poète lobi bomonaki bana mboka batelemaki ba opposant balobi ba condoléances Congo tozali kokufa lokola banyama kasi bitumba o tozali kobunda pamba te tolingi changement Congo ekobonga bandeko babiso babeni ba condoléances to profiter la matanga ya papa Bula Vital tolobi paix à son nom tolobi penza akufa na kimia lokola kei molimo moyemo pe mana kimia kasi toloba nini biso la bino to kaboni lelo awa toyaki penza kolela toyaki penza kotalisa bino lolenge nini émission to lobela mboka Congo etambolaka pona koluka ba vrai congolais etambolaka na molobeli yango c'est de la presse na cameraman Kabuya l'homme puissant na équipe mobimba ya ABC
tozali penza kaka koluka ete baimboka Congo boye balisi to le ekolo wa biso na banze ete bokolanda biso la bokebi la betando eke koyoka ete moto akufi boye moto toleli lelo azalaki moko ya pionnier oya bundaki pe bitumba oyo patangaki bakelasi azalaki pe la ba belge aliaki la bango longo pe balobaki ete indépendance ezala ata ko tozwi yango totalité tozwa yango bobele ndambo kasi tozali ko bunda pe po économie ya biso ezonga maboko la biso kasi nini tokoloba Congo au Congolais partout où vous êtes je vous salue Océan de la presse alingi bilomingi Arthur Ndombasi Kedi Zafuila papa wangai bo soutenir émission yo po ete totangisa bala babiso lisi toile ya République démocratique du Congo baike bayebi yango te papa Vital Boula a comité bato pe bayebi ete kasi la kati ya histoire na yebisi biloke azali soki bochetembe botuna Antoine Gizenga ayebi ye na bokebi bonso esengela ki pata rompo moko to monake bachepe papa bobakisela ngai à suivre. Ndenge nalobaki na bino à suivre pe tozali na moko noko pe ya libota oyo azali pe na mwa maloba moke ya koloba po ete tosukisa na bino mpona mokolo mwa lelo mbote noko mbote mama nini penza okoki koloba mpona papa na biso Bula na mosala nyonso asalaki lekolo Congo pe na nyonso oyo eleki katikati na yo esika po bakeide ya kotika ye na Malita Papa Bula batwe ndenge nalobaki na bino à suivre pe tozali na moko noko pe ya libota oyo azali pe na mwa maloba moke ya koloba po ete tosukisa na bino mpona mokolo mwa lelo mbote noko mbote mama nini penza okoki koloba mpona papa na biso Bula na mosala nyonso asalaki lekolo Congo pe na nyonso oyo eleki katikati na yo esika po bakeide ya kotika ye na Malita Papa Bula batwe bele bayebi azaki une grande personnalité paix à son âme a occupé ba fonction minene na mboka yende muto abandaki Cour des comptes premier président ya Cour des comptes Simande ya okita na ba Kingo wa Dondo vraiment to pesi nzambe merci parce que à batelier jusque 95 ans c'est pas peu de choses mais comme c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Personne ne peut faire obstacle à la volonté de Nzambe. Nzambe a zouye, a tikiba na ebele, a tikiba koko ebele, a sali musala makasi munene na mboka Congo. Tupesi Nzambe merci pona yango. Bisika bake kutika nzoto na ye, Nzambe ayamba ye, biso bawe totikali, losambo, bolingo, pote, toyeba pe ko vivre, ko sala pe tant nyonso yepe asali pona bobsek ndenge eleki normalement eleki sans problème tomoni les grandes personnalités lokola pe ba Félix Tshisekedi bazala ki awa c'est juste pour honorer ba effort ya salaki pendant tout son temps na mboka na biso topesi Nzambe merci tosengi na Nzambe apesa biso bomoi toyeba ko tambusa toyeba ko vivre bien pe mboka ekende liboso. Merci maman. Merci bandeko balandi na awa nde penza tosukisi ngai na bino bolandi la bokebi bonso Nzambe apesa biso makasi po ete tosala mosala malamu tozala bato oyo ya koteka mboka te tozala bato ya mayele mabete tolanda exemple ya papa oyo akufi maboko pembe asalaki aibi misolomi ya leta te ba proposaki epe moyibi aboyi nde bomoni afandi boye mais kasi bato bayebi ye mwa ndambo bomoni ndenge papa lobi mwana mboka Félix ayaki awa kasi nini nayebisa bino matondi mingi na Jupiter Bokonji les États-Unis na blessé ou kana okweste mobimba bo pesa merci na kabuya l'homme puissant ozaki la sima ya caméra Arthur Ndombasi pesa penza merci na kabuya l'homme puissant po te mona mobali oyo azali penza kolemba te pe na montage ya Aimé Kasaka bo pesa pe merci à koleka la coordination ya Jimmy Boembe na pesi merci na Pape J o azali bongo directeur ya recherche stratégique na ngai pe merci na Sango Mokonzi yende azali pareil ya bemiso bangai famille Lompinga mbote ebele bino bato bozali na mikili ya bapaya bolanda biso la bokebi bon système.